Vincent tozali kokobalinaka malongi mituna pe biyano bandeko tozwina no mama Aimé tokoyoka ye. Bonjour Régine, bonjour Père Roger, bonjour à tous les auditeurs. Merci Père pour la catéchèse. Aujourd'hui on nous parle de Jérusalem, l'Esprit Saint descendu sur les apôtres à Jérusalem. Jérusalem, le Christ fait son entrée triomphale. À Jérusalem, le Christ souffrit sa passion, il est mort et il est ressuscité. À Jérusalem, maintenant, c'est le don de l'Esprit qui est donné aux apôtres. Qu'a-t-il de particularités, cette ville de Jérusalem? Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, dans cet évangile, le Christ nous dit que le péché que les apôtres vont remettre seront remis et ceux qui ne vont pas remettre vont rester. Mon Père, qu'en est-il de cet attribut de Dieu qui est amour et miséricorde, ses plus grands attributs? N'est-ce pas que le Seigneur nous pardonne même si nous ne sommes pas repentis, car lui, il est miséricorde. C'est ma deuxième préoccupation. Ma troisième préoccupation, certes, nous sommes confinés, mais voyons aussi le merveille qui fait Dieu dans ce moment de confinement. N'est-ce pas qu'il y a moins de pollution, mon Père? Les scientifiques disent qu'il y a maintenant l'air est pur. N'est-ce pas que nous devons aussi chanter ces merveilles de Dieu? Car nous voyons maintenant les espèces qui étaient en voie de disparition, ils sont en train de se régénérer. N'est-ce pas que Dieu aussi fait de miracles pendant ces périodes de confinement? Et ma quatrième préoccupation, voulais-je dire, mon Père, le temps ordinaire. On a commencé le temps ordinaire depuis hier soir. Qu'en est-il, mon Père, de ces temps ordinaires? Est-il ordinaire, comme on dit, ou bien c'est une façon de parler? Si vous pouvez un peu nous expliquer que signifie les temps ordinaires de l'Église. Voilà, mon Père, mes petites préoccupations. Sinon, je vous remercie pour la catéchèse. Merci mingi na mama Aimé pour na mituna tuni yango na lifalansa mbela lengeleki yango po na eteni ya lifalansa. Kasi lokola tobandi eteni ya lingala tokopesa bongo biyano na mituna mama Aimé na lokota ya lingala. Ya liboso matali Yerusalem. Yerusalem yezwa koingela na kembo na Yerusalem pe tomoni te limo centre kiteli bapostolo na Yerusalem. Bongo na bongo makambo ebele penze kosalema na Yerusalem. Epai wapi yezwa waki pe yezwa sekwi. Elingi koloba nini? Yerusalem yango ezali nini? Ezambi epai ya bayuda Yerusalem ezali engumba eye esika mokonzi azali. Mingi penza na kati ya tempelo. Na kati ya tempelo biteni bizali ebele penza pe eteni yoko ya tempelo bakobenga yango na lokota la greki naos to pe sanctuaire. Lokola te esika eye nzambe penza azali wana. Lokola ezali engumba esanto. Engumba epai wapi tempelo zwami po kati ya tempelo eteni yoko ya tempelo ezali esika nzambe akofandaka. Talakati na nini Yerusalem ezali bongo engumba ya motuya penza na kati ya mikanda misantu pe na kati ya mimeseno ya bayuda. Kasi na mikanda misantu tokoki koloba te moto apesi motuya mingi penza na engumba Yerusalem ezali bongo Santo Luka. Zambi soki totali lokola Santo Mateo tokomona te bokutani ya suka kati ya Yesu Kristu na bayekoli baye ezali bongo na Galilea, ezali na Yerusalem te. Soki otangi Matthieu 28 de 16 à 20 tokomona te bokutani basuka bozali na Galilea, bozali na Yerusalem te. Kasi epai ya Santo Luka, Luka 24, Luc 24, à partir du 50e verset, Santo Luka eteni ya tukui bale na minei molongo motukui tano kende liboso bokutani basuka kati ya Yesu Kristu na bayekoli baye ezali bongo na Yerusalem. Zambi po ya Santo Luka alingi atalisa biso bonene ya engumba Yerusalem.
lokola tempelo ezwami na Yerusalem, nzambe akofandaka na kati ya tempelo ya Yerusalem, yango wana ye mpe akotalisa biso boni sika awa Yerusalem ekozwa motuya mingi mpenza mpo ya tempelo te, kasi mpo ya Yesu Kristu oyo awei na Yerusalem, asekwi na Yerusalem, abuti likolo na Yerusalem, mpe bapostolo bayeba kokula elimo santo na Yerusalem. Ezali mpo ya kotalisa biso te kobanda lelo soki tosengeli kotombola Yerusalem, ezali mpo ya tempelo ya Yerusalem te, kasi ezali mpo ya mambi manene ma Nzambe asali na nzela ya Yesu Kristu oyo ye asekwisi okati ya bawa na engumba Yerusalem, abuti likolo na Yerusalem, mpe elimo santo akiteli bapostolo baye na engumba Yerusalem. Matali masumu bino bokolimbisa makolimbama, mai bokolimbisa te makotikala. Elingi koloba nini? Ngolu ya Nzambe sili, ngolu ya Nzambe kosilaka te. Zambi maye Yesu alobi na sangola moto oti koyoka po ya bolimbisi masumu. Elingi koloba boye te baye bazwi likoki ya kolimbisa masumu, ezali se bapostolo. Baye kolibanso te, kasi bobele bapostolo. Zambi soki apesi etinda wana na moto nyonso, ekobenda mobulu ebele penza na kati ya mabota, na kati ya ekolo bongo na bongo. Yango wana pesi likoki yango se na bapostolo, lokola te bino bozwi likoki ya kolimbisa masumu na kombo ya mokonzi. Baye kolibasusu te, kasi se bapostolo 11. Talakati na nini na kati Eklezia Santo Katoliko? Mosala mwango epesameli se baepiskopo. Zambi bango bazali bongo bakitani ya bapostolo. Pe baepiskopo bapesi mosala mwango pe na banganga Nzambe. Bakokulisa banganga Nzambe pote tosalisaka bango na mosala mona ya sakramento ya tubela. Mbele boko balobaka po na nini kokende koyebisa sango masumu mayo bongo na bongo. Zambi na mikanda misantu pe Yesu apesi likoki yango na bato banso te, bobele na bapostolo 11. Yango na kati ya Eklezia Santo Katoliko pe likoki wana ya koyoka masumu pe kopesa bolimbisi na kombo ya Nzambe epesameli se baepiskopo pe bango bapesi pe banganga Nzambe mosala mwango po te tosalisaka bango. Mosala motuna ya misato etali confinement. Tolobaki na mikolo mileki te, Dieu sait tirer le bien du mal. Esika pasi ezali, Nzambe ayebi kosala manso na bolingi bwa epengolu ya ye, pote na kati ya pasi, malamu mabima na kati ya pasi. Yango tomoni te pandemi eye ebendi pe boko makambo ya motuya. Lokola na mboka na biso, ebendi likambo etali hygiène. Bato baye koyeba tina ya kosukola maboko, ya kozala propre bongo na bongo, pe tokolika ete kotikala se bongo. Na bisika bisusu esika pollution ekolaki penza, pema otokopema ekomi ya mabe, esangani na milinga, esangani na makambo masusu, mauti na misala ya bato na kati ya baizine bongo na bongo, pema ekomi pollué. Na mikolo miye, lokola ba usine ekosala te, ndeke oyo ekima penza kobanda kala. Na bisika misusu lokola na poto, koyoka te ndeke ezali koyemba, babandai lisusu koyoka te, kasi mikolo miye bakomi komono bandeke oyo bamona yango leki mibusoki tuku minei to pe tuku mitano. Ndeke bandi kozonga, kotala likolo komi penza bleu, na bisika bisusu lokola te pollution ediminue. Zambi Nzambe ayebi kobimisa malamu na kati ya pasi. Motuna ya suka ezali bongo eleko tobandi lelo temps ordinaire. Ezali temps ordinaire, Zambi biyenga binene bizali te. Biyenga binene lokola mbotama ya Yesu Kristu, pasika bongo na bongo bizali te. Tobengi yango temps ordinaire pona yango. Kasi elingi koloba nini? Ngai mbala mingi nalobaka te, le temps ordinaire, c'est un moment, une période où nous devons continuer à exercer nos activités ordinaires avec une volonté extraordinaire. C'est ça ce qui est important.
te tokosala maito mesana kosala kasi na nguya oyo elimo santo apesi biso zambi tomoni te yambo ya kobanda tokozongela temps ordinaire eleko ya eklesia tosepeli kitela elimo santo lokola te na nguya elimo santo apesi biso tobandi eleko tobengi temps ordinaire kasi tokotambola de façon extraordinaire. Temps ordinaire avec une volonté extraordinaire, avec une force extraordinaire qui nous vient de l'esprit. Elimo santo apesi biso makasi mayele makabo maye pote ata kozali temps ordinaire eleko ya eklesia tokoka na nguya elimo santo kosala makambo maye makosalisa pote totonga eklesia totonga molongo. tozwi mpe mituna ya Jogi Samuel ya yambalo biso ki bolingo nde ezalaka point clé ya don ya elimo santo ebongo ba oyo bazwa ba don misusu me bakabolaka mabota ya mibale bayekoli bazwaki elimo santo to baptême batisimo na bango to pe mokolo ya nkitela ya elimo santo. Voilà mituna ya ndeko Jogi Samuel. Matali batisimo ya bapostolo iyo batalisi biso na mikanda misantu esika bapostolo bakulaki batisimo te kasi mbele bakulaki batisimo ata ekomami te mbele bakulaki yango. Motuna ya liboso oyo etali bongo bolingo ezali mbuma ya elimo santu ezali se po ya boko bato te po ya bato banso makabo ma elimo santu makabo sambo elimo santu mapesameli bakristo banso pe makabo mango makobotaka mbuma ya elimo santu oyo esengeli komonono na bomoi ya biso banso lokola bolingo boboto esengo kokanga motema bongo na bongo epesameli moto nyonso ezali po ya boko bato te yango wana bakarisme personnel makabo ma elimo santo apesi na moto tosengeli kosalela yango engebene na bolingi bwa nzambe. Soki moto akosalela bakarisme na ye personnel po te akabola wana abungi nzela zambi santo Paul alobi likambo yango na mokanda mwa yambo ona bakristo bakorinte oeteni ya 13 alobi te ata kozwi makabo lokola koloba nkota lokola soki profesi to pe makabo akobikisa bato soki ozangi bolingo manso mana mazali na tina te elingi koloba te soki tosaleli makabo elimo santo apesi biso na bolingo te eza na tina moko te tokokende na lola te zambi tosengeli kosala manso se na bolingo moto akosala manso na bolingo tokomono te akosala manso ye asengeli kosala po ya koluka mosolo te tolobaki yango na diferansa te makabo elimo santo apesi biso tokoki kosalela yango mpo na kozwa mosolo te soki moto alobi na yo te ngai nazali na likabo ya kobikisa baye baza na pasi na bokono kasi po te natandela maboko pesa ngai mosolo po te nasambela pesa ngai mosolo wana ezali elimo santo te ezali eloko mosusu yango santo Paul abetise te tosala manso na bolingo pe esika bolingo ezali na koluka bolamu ya moninga na koloba te po te nasala boye pesa ngai mosolo ezalaka te ya mibale pe okosalela pe makabo yango pe na bomikitisi okobeta tolo tokoloba te ngai bapesi ngai boye na elimo santo ngai naleki baninga soki moto lolendo eleki elingi koloba te mai ya kosala euti na satana euti na nzambe te mai mauti na nzambe soki tokosalela yango ndenge esengeli bomikitisi bosengeli komonono na ezaleli ya biso pe na ndenge tokosalela makabo maye elimo santo apesi biso. Botondi sango tokozande kuna nzela singa. Allô? Mbote mama Regine, mbote Père Roger. Mbote ala. Natonga mingi kuna matia. Père Roger na préparo dimanche na langaki bino olobaki que bayuda pe babako sepela et na kitela mais les années monde na biso ba o de sepela biso ba. Alors ezalaki na bango na modalité nini
po sepela yango nalandaki malamu te mokolo wana yango nasengi explication na bino ezalaki mpona nini epuis na même temps oyo biso tokantile après résurrection de Christ 50 jours bongo tokofete yango bango mpe bazala na kantine wana to ndenge nini epuis mama Régine na YouTube nazomona naza na retard nayi te nakoki kosala nini mpo naza na direct ndenge nazoyoka bino na radio boye nakoki kosala nini batondo nini mutuna oyo etali présence na biso na YouTube mbele mama Régine okoki kopesa yano Oui, nakanisi linakali ezali koleka en direct te borozwango après quelques heures ndeko ale amia tozali en direct te na YouTube voilà. Merci pona yano mama Régine apesi pona eyano tope mutuna ndeko atuni enkitela ya bayuda tope Pentecoste ya bayuda ezalaki po ya kokundola kosepela anniversaire ya mokolo bazwaki mobeko ya Moze zambi tango babimi oyo ezipeti ezalaki mokolo ya pasika batamboli na eliki sima bokati sima imambu etane pe sima ya mikolo tuku itano bazwi mobeko ya Moze na Sinai nzambe apesi bango mobeko mwa ye nzela ya Moze yango wana mobu na mobu sima ya mikolo tuku itano sima pasika bakokundola likambo liango bakokundola likabo ya mobeko ya Moze talaka Pentecote ya bango yango wana pe mokolo yango pe bakobonzela mokonzi nzambe bilona bya bango ba prémisse récolte moto oyo asalaka bilanga azwi bilona abonzeli mokonzi moto azali na mpata ya ye abomi mpata yoko abonzeli pe mokonzi talaka ndenge bazalaki kosepela Pentecote ya bango. Allô? Tozo kayo ndeko. Allô, tozo kayo. Bonjour maman Régine, bonjour mon frère, merci pour la catéchèse Christian de Marie. Oui, Christian. Tozo yo kayo ndeko Christian. Moto nyonso utondi bumulia mama to akotanya leli mosanto. Mais moto akosala bikele ya mabe akoburma akotunga moto comportement maya mote. Ko ba peke moto atana leli mosanto. Na telemi na ino wana Christian de Marie, merci. Merci ndeko Christian de Marie. Merci ndeko Christian. Elimo santo tango kuli batissimo mingi penza pe lisusu sacramento ya confirmation to pe sacramento ya nkitela ya nkotisa bolimbi si sacramento ya nkotisa oui yebaka te elimo santo azali okati ya yo akotika yo te tango osali mabe obebisi naloba kutu nini na lifaransa tolobi vous accristez l'Esprit Saint. Oyokisi ye mawa. Oyokisi ye pasi. Tango sali mabe. Kasi balobi tete abimi okati ya yo atiki yo. Azali se okati ya yo. Zambi kobanda kutu mokonzi akela biso. Ndenge toyoki na buku libandela ote ni ya yambo. Topete ni ya ibale. Moto akelami na lolenge la nzambe. Pe na eteni ya ibale ya buku libandela balobi te tango nzambe akeli moto akeli ye na mabele pe apemeli ye pema donc pema ya nzambe ezali okati ya biso atako moto azali assassin azali criminel pema ya nzambe ezali okati ya ye tobosana yango te pema ya nzambe lokola elimo ya nzambe nzambe epai ya bayuda pema na elimo bakobenga yango roi ezali pema ezali elimo ezali mopepe bongo na bongo pe eklezia ayebi yango lokola eklezia ayebi te moto nyonso oyo akelami na nzambe biso banso tokelami na nzambe tokelami na lolenge la ye po oyo ezali okati ya biso ezali pema ya nzambe to pe elimo ya nzambe yango wana eklezia asengi te toboma te ekomami na mikanda misango kasi eklezia akobetaka pe sete kutu alingi kutu ayoka ta likambo ya peine de mort lokola te moto abomi bato ebele penza lokola abomi bato ebele tokangi ye ale boboma ye eklezia alobi te tokoki kolongola pema ya moto te zambi moto akelami na lolenge la nzambe pe oyo ezali okati ya ye ezali pema ya nzambe tokoki kolongola pema nzambe apesi moto te
tala eyano nakoki kopesa. Bonjour Radio Maria Yezu alobi na bapostolo masumu ya batu bolimbisi makolimbama oyo malimbisami te makotikala. Eske eza na lisumu mususu oyo bakoki kotika kolimbisa? Ndeko Live. Masumu manso bapostolo bakolimbisa yango. Kasi tango alobi te oyo bolimbisi te bokotikala. Lokola te nguya ya kolimbisa masumu epesameli se bapostolo. Toka matandakisa. Moto ayebi te bapostolo bazwi nguya ya kolimbisa masumu. Kasi aboyi alobi nakokende kotubela masumu na ngai pai na bango te. Zambi bazali se bato lokola ngai masumu maye makolimba mate. Lokola pe na moi mwalelo tolobi yango te soki Yezu apesi likoki yango se na zomi na moko bapostolo zomi na moko kasi na baye ko libanso te lokola te moto nyonso azwi likoki lina te bobele boko bato yango na Eklese Santo Katoliko tolobi te zaibe episkopo na banganga nzambe soki moto lelo alobi te ngai na boyi na kotubela masumu epai ya nganga nzambe te soki azali katolike elingi koloba te masumu na ye wana makolimba mate. C'est ça le sens de cette phrase-là. O bino bokolimbisa makolimbama, o bokolimbisa te makotikala. Eza lapelo kola ngai nganga nzambe. Na kosala tubele pai ya moninga nganga nzambe. Soki nalobi te ngai pe nazali nganga nzambe na kokende pai ya moninga te, po azali nganga nzambe lokola ngai, masumu mangai makolimba mate makotikala. Do ezali po ya koyebisa bato te, po na maimatali tubela, likoki wana koyoka tubela, pe kopesa bolimbisi na kombo ya nzambe epesameli bato banso te bobele boko bato na eleko ya Yezu epesameli se bapostolo zomi na moko pe na moi mwalelo na kati Eklese Santo Katoliko epesameli se baepiskopo na banganga nzambe. Toyoka mama. Juste une contribution na question ya mama o ya mtuni soki pona concernant masumu so ba olimbisa te et tout que nzambe za miséricorde. C'est vrai, Dieu est miséricordieux, mais l'homme doit faire aussi le démarche pour accueillir cette miséricorde de Dieu. Lokola neti na tango mwana oyo ya Luc 15, l'enfant prodigue, pona recevoir le pardon de son père, il a dû faire cette démarche de rentrer auprès de son papa. Et une petite contribution, je vois ça na musala na sala kana pastoral en soins palliatifs. Je dis accompagner une maman où on voyait vraiment jusqu'à la fin, cette dame n'a pas pu choisir Nzambe. Pona na ye, donc c'est très difficile, c'est un mystère aussi. Ok, merci, c'est la sœur Jacqueline Piamasikine de Munich, Allemagne. Merci, na maman Jacqueline. Merci mingi na maman Jacqueline Masikini uto Allemagne, yazali monganga kuna na Allemagne, pe molandi monene na Radio Maria to pesi mbote pe na mama waye azwami esika yoko na mwana waye Jacqueline Masikini mbote na mama pe mbote na yondeko Jacqueline. Ndeko Félicien Katumba de Marie kuna na ngiringiri mituna mibale ya yambo kotondisa mananguya ya Elimo Santo nde nini sango ya mibale Eldana Medad bazwaka Elimo Santo kaka pona tamuke. Voilà mituna ya ndeko Félicien. Kotondisa mananguya ya Elimo Santo, kotondisa mana makabo maye petolobite makabo maye mazalaka ndambo te lokola makabo sambo Elimo Santo epesameli moto nyonso bobele na boko bato te lokola te moto nyonso atondi na Elimo Santo ekomami polele penza na Galate 4. Dieu a déversé son esprit, il a répandu son esprit dans nos cœurs pour que nous puissions crier Abba Père. Lokola te Elimo Santo atondi na mitema mia biso po te tokoka kobelela toloba tata tobenga Nzambe tata
donc moto azali na ndambo ya elimo santo azali te. Moto nyonso atondi na elimo santo na église catholique, soki okuli baptisme okuli confirmation otondi na elimo santo. Nakoloba mpona bakatolika. Mpona bandeko basusu nalobi te ete bazangi elimo santo, nalobi na ngai bongo te. Motuna ya mibale ezali oyo babengaka charisme personnel. Il y a des charismes qui ne sont pas permanents. Les dons de l'Esprit Saint, les 7 dons sont permanents. Tozui yango po ya libela kobanda okuli batisimo to po okuli kotisa ti tango kowa makabo sambo elimo santo mazali okati yayo. Kasi boko makabo elimo santo apesaka pe ezalaka po na ngonga. Ekoki kozala po na ngonga to pe po na mwa mikolo mwa basanza pe na sima esili. Ça existe. Tokamata lokola likabo etali xénoglossie. Toyoki te mokolo ankitela elimo santo. Bapostolo bakote ya pe moto na moto akoyoka bango na lokota la ye. Xénoglossie. Mais likabo ezalaki se mokolo yankitela elimo santo. Sima ya mikolo tango santo Petro akoteya se na lokota ya araméen oyo azalaki koloba santo Petro. Pe tango akei na Rome asengeli kozala na bainterprète po balobi te tango akoteya balobaka lokota ya latin bakoyoka ye na latin. Non, c'est-à-dire que likabo ya xénoglossie bazwaki yango se mokolo ankitela ya elimo santo na nsima pe esili. Se bongo pe makabo masusu nzambe apesaka lokola likabo koloba soki nkota na tango losambo. C'est un don qui vient pour un moment. Et pe ezali ya mikolo nyonso te. Bazali na likabo wana bazwaka likabo wana ezali na tango losambo olobi nkota pe esili. Okoki kosala yango mikolo minso na losambo te esili ekomi lokola aventure. To pe en dehors à losambo bandi koloba nkota elimo santo wana ezali aventure. Donc il y a des dons qu'on reçoit pour un moment et puis c'est fini. Comme les dons de langue, mais aussi d'autres dons. Donc on l'appelle tomono ki na buko bazuzi, okomono na tango bitumba, nzamba bimisi zuzi moko, apesi likabo ya kosalisa bana ba Israël pote bakoka kobundisa banguna babango na bitumba. Pote balonga, pote bomoko bozala ekolo, babotole mabele mabangote. Na sima tango bitumba bisili, okomona te zuzi wana pe mosala mwaye mosili lokola te likabo wana pe epesamelaki ye ezali lisusu te. Il y a des dons qu'on reçoit pour un moment, ou des charismes plutôt personnels qu'on reçoit pour un moment qui ne sont pas permanents. Yango na kati ya catéchisme balobi te les 7 dons de l'esprit makabo sambo ya elimo santo, ce sont des dispositions permanentes ezali o etikalaka libela kasi charisme mosusu elimo santo apesaka ekoki kozala po ya libela mbele ezali pe po ya libela te. Botondi sango tokosukisa na koma ya Guy Pascal Sido. Elimo santo akopesa biso gracia na nzela ya batisimo kasi ezali na baye bakula batisimo utokala kaka na mai ya pamba awa basila kokufa tokoloba te bazanga gracia ya elimo santo to te. Tokoloba te bazangi gracia ya elimo santo. Bakuli batisimo ya mai kasi batisimo ezalaka pese ya mai ezalaka ndenge mosusu te. Na batisimo tozwaka elimo santo tosangani na nzambe azali tata mwana pe elimo santo. Makabo sambo elimo santo nde ezalaka bongo na nkotisa to pe na confirmation. Alors soki moto sima batisimo azwi grâce ya kokula nkotisa te awei tokoki koloba te ete awei sans esprit saint. Esprit saint azalaki okati ya ye zambi akulaki batisimo. Botondi mingi sango tokomi na suka ya linaka na biso liloba ya bokabwani. Merci mingi na bandeko balandi pe merci na bakolanda biso na télévision ya biso Radio Maria na YouTube boko base koluka ba abonné pote bozala ebele penza pote okati ya molongo bato bakoka kolanda misala miye tope mate ya maitoko pesa kaunzela ya radio ya mama mokonzi asalisa pote poso eye awa tosepeli kitela elimo santu tokoka kotambola poso eye pe bomoyimbo biso mobimba totambola engebene na makabo elimo santu apesi biso.
na suka ya linaka na biso bandeko balandi bozalaki ebele bolandaki biso tozongelaki matangi na matali bongo eyenga ya nkitela ya Elimo Santo. Radio Maria, likabo ya mamo pona Ecclesia.